Moi c'est à trop sexe et comme on est que yo mobile au coca sauté yo mobile que lu comme moi soit pas trop sexe pour ti bo fan d'année ba que ozono bambanda oui o matokita yango mibali pe tant to lingana du jour au jour faut koyeba basi on est le mot très important si. Donc ceux qui moi c'est trop sexe oui parce que la brunité il y a des femmes qui sont comme ça moi ce zake bobeti moi ko moko na butu bongo lalo moi susu na moi mo bandi ko simba symbole susu vela veut dire atondité basi na ba lo kroso yaka le kwa na mesa basi on a fait baba na mesa bozolia yo sisi kolia ma ye banda fanda ka likola mesa basi na basa ba lo kroso bongo il faut voyer baba on a ba restaurant ou inviter moi si na restaurant zo mona à 5 3 4 plats baso ba lia kebele. Il faut qu'on évite. Oui. En tout cas, moi, monsieur, yo. Ozui. Nazalaka muninga na yote pe na kotikala kozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie. Tout le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisibino ki nazalaka muninga na ote ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gomu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo sote pa nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topesi binombo te partout boko disposer battant na bino lisusu boya kolanda biso na tolobe la vie officielle. Vraiment merci na bino nyonso, merci na confiance. Bolingo bozaka nango à travers biso bandeko ya bino. Voilà. Na uti moi tourner moulayi na zalaki na Suisse, mboka ya ba Papicho Dedas, mboka ba Big Ntumbu. En tout cas merci ba nga bien. Depuis enterrement ya moi na biso Yannick na Minique na Allemagne on est les gars qui très très bien et merci na bana Minique Nyoso et voilà na pesio merci encore na Théo Ntumbu en tout cas bino Nyoso merci Washington courage grande équipe à tolobe la vie merci na bino botika kingaite Jérimbo na Canada Didier merci encore na IP de Kokao Emile Bamba de Zurich tozaki na yo sans oublier Platini Chipamba lelo nazo yamba pona bino
Mama Congo. Mama Congo aza moko ya bandeko na biso basi oyo ba umeli pe na musala oyo ba sali musala moi trop, ba contribuer moi trop na musala oyo. Alors lelo kombo na epelo bamaka par-ci par-là. Alors on a plaisir lelo pona ya bino Mama Congo to mekana ko sola boy ba peki Mama Congo. Po beneta msuba jija biso kana musika beneta msuba kantela biso kaka non à part ba misala to sala ga oyo misala ko loba oyo tous appels ba vie na biso to sala nango tous appels bateau to linga pe moi respect to linga rapé voilà puis tu appelles ma master na biso Mama Congo boni bonjour Papi Gen boni kitoko na sepe ko yambulelo ngape na sepe ko dit ma présente na invitation là en tout cas. Puis tout le monde a sepela ça mon biso boy hein puis tu as sepela basi ko force ba sepela en tout cas ba nyos ba sepela bonne santé ça va sinon santé kitoko ah ouais na moni kaka et ça qui ndenge nini tango aux invitations il y a ko répondre dans tout le pays la ça qui ndenge eza émission mon plateforme mo batu ba le kamo ebele batu batala mo pe mingi donc aux invitations il y a tout le bel la vie il y a Papi Gen et ça va bien. Voilà. Ça fait du bien de temps en temps aux collègues invités et là que ça a déjà considération hein. Donc na CP. En tout cas voilà. Alors mais quand on s'est présenté parce que tout le monde se baby car Mama Congo comment le penez à nani il ça va te bana de comment on rappelé à Nadia Ofera Nadia Ofera Madina na bato yo surtout au baebinga voilà donc Nadine quoi Nadia Te Nadine eza ba Nadine, ba Nadège ba Nadège, ba Nadia pe ba Nadia. Voilà. OK, net petit langue dans petite sœur na Valence, moko mo Valence Nadia. Nadia na pesi mbote belé. Toza belé te dans son akutela ba Nadia ça la plaisir. OK. Alors, pour ezali réalité ya poto, je crois que tu ambara ba tout solo na ba tout inde to yambio. Et batu balinga mingi za mingi émission moko batu balinga ba yeba penza vie en moto hein parce que ma vérité à moto voilà parce que mais à tous au ça pas la borée du maca vérité mais ce qu'il y a la conscience la conscience dans la parce que la vérité oui mais biso vraiment to linga mingi je serai sincère voilà. Même pas à 100% mais je ferai l'effort d'être moi-même voilà alors avant to banda na olinga to son nom si mamuke Mama Congo kombo na déjà utaki wapi et puis na yeka na mutuna na anticiper mbala moko kombo na utaki wapi puis avant on le bela mingi makambo combat makambo ya politique vous avez mingi na vous avez moins mingi politique quoi ou bien que tout ndo kutana mais tout d'un coup vous changez comment on a social zong sa biso nanu Mama Congo kombo na utaki wapi puis bon kombo ya Mama Congo surnom wana ça m'a été donné par une ancienne copine ouais ça la paix Moussala Oyo on a été amis mais on ne l'est plus aujourd'hui mais nous remercier quand même na Combo Oyo au moins so mutapé sur Combo et puis Fandi et Kei na denga malamu faut toujours remercier peut-être que il y a le bel qu'on a kaka na cadre à Bongo mais et puis ça voilà ça m'a été donné par une ancienne copine et donc on se reconnaître et mon ici Kazali voilà il me tapé ça Combo Oya Mama Congo à l'occasion de quoi ben, comme je parlais aussi beaucoup sur le Congo, voilà. Vu que chaîne Nanga P, Mama Congo TV, na chaîne Nanga il y a Facebook, il y a l'amour du Congo, j'étais vraiment trop basée et puis jusqu'aujourd'hui dans un cas basé sur aussi sur le pays, sur les habitants, le peuple congolais, donc d'où le combo il y a Mama Congo, voilà. Ok, alors un moment on le bela mingi makambo combat, mais on dirait le bela so combat pour nani. Bon, je suis toujours dans le combat, mais c'est vrai que nous comment le belango moi, parce que à un moment on s'en lasse de dire toujours la même chose. Parce que le même bateau Tolobelaka, ce sont les mêmes bateaux Bazawana, ce sont les mêmes Makambubasalaka, donc c'est un peu monotonie et puis le Congolais ils comprennent pas. Donc on a qu'à batongo obino bo reprocher bango makambo ezomonana mais Congolais azoko apprécier ne bango azoko misane bango on dirait batongo bafanda na Congo plus tu parles de choses qui se passent au Congo on a qu'à bango mke kasi bozonga boya ko sala combat awa on a mentalité ya bato o sentir que
au lieu de union fait la force, tout est ma biso surtout pour na bien-être na biso, mais bah tout ça on dirait bazana na ba rêve moko boye après un moment ça fatigue. Mais ce qui est kambolo bezali to lobaka mais to tia sous ba organe comme avant te kende zaki na kala, je tombais même malade, des fois j'avais du mal à me nourrir ou à dormir, à trouver sommeil na cause à ma kambouana. Donc franchement donc après je prends un peu de recul, mais quand il faut parler, intervenir, je suis là, et quand il faut aussi Kobima Libanda, si le temps le permet, je suis toujours là. Maman Congo, au bala, tu es T'es la bala, t'es. Bala, t'es. Et c'est qui sont pour la vie. T'es la bala, t'es. T'es la série pour moi, c'est qui t'occupes, il fallait dire ça bala. Qui t'occupes, c'est synonyme à l'ibala. T'es la tunica. T'es la bala, t'es. Ok. Alors, est-ce que on trouvera paix, bah, au coup de la paix, il y a des difficultés dans le salon? Dans le salon, il y a des médias. Beaucoup de difficultés. Bah, critique, bah, insulte, bah, cocanela, bah, bisika moussous, on peut plus se rendre parce que tout ça là, mais ça là, oyo, au coquingoli, à moi tabac. Vous avez soit l'hésité si qu'on nous lia parce que tant que tu as à quoi associer ma camion ça la na média à quoi associer ici qu'à coûter nayo alors que c'est un travail il y a le quoi de tout qui n'a musala mundele ok mais il faut ça na repos aux un week-end mambo ça là ça n'a rien à voir avec musala mais les gens ils confondent mais ça dans tout ça là na média ils prennent ça aussi pour nous dans nos vies privées. C'est-à-dire que dans la vie privée, dans un restaurant, tu as un PC bambo tesi kaza, pour la vie qui est dans moi so na beta kama kusana ndenga mukete, so la bina kene, pour te saka na baba na ngai, so la bina keta pas chuchu, moi belle sœur na nga lela fort. Moi na kende ate parce que au coup t'as toujours na moi mutu, moi ça moi live, moi quoi analyse moi c'est pelete, on nga ça lo ba kota ronde wana, donc comment la biso moi ko limiter bisika ko bima, moi ba bisika mso ko tambola donc comment limiter. Est-ce que vous avez un mutarando? T'es dans un mutarando. Au milieu d'un bio, il y a passage moko, il est très important parce que batu. Au moment où vous avez il y a des gens qui ont invité nga, ils ont profité puis nana loba. Oh batu tam susu. Tango salaka makambo yo salaka tango lobelaka sur makambo yo lobelaka on nous attend lobela sur yo et puis tous appels dans temps lobela sur bisoté comment moyen muta comprendre bien exact comment moi l'invitation vous père là très important voilà pour make up un peu qu'on s'exprimer et puis bah tu vas comprendre puis là vino za kandeni na tunyo so za muta rando lobi nango za muta rando mais ce que bato bazwa ko neti muta rando yebsa ba ben, les Congolais ils confondent rendre droit de réponse. Les Congolais, en fait, batala biso mais batusu non bakoma kokomate na makamto ça là parce que il y a des gens pour la visibilité ils t'attaquent. Netinga na bi mikolo yo na dossier où tu koleka ya bato maboke ya liwe ya défunt Janify Papi Gen visibilité za moi makasi vu que aux vraiment na kati wana ils ont maîtrisé le dossier bon tika na attaquer moi Papi Gen comme ça moi visibilité na ya pepa nanga c'est comme ça que certaines personnes nous attaquent au moins la même chose oh bah c'est là que live qu'on tu connais pas la personne une fois deux fois mais comme on est humain il y a toujours des choses qui blessent ou qui nous touchent aussi donc tu vois qu'on a le droit de réponse et quand on vient avec le droit de réponse on t'en qualifie comme Tarando mais en soi je suis pas Mutarando. Ok. Mama Congo balobi yo satakaka trop na ba femme. Alors, question moto na ngawa. Mama Congo asataka trop na ba femme. Na ba femme, ni bali ou ba femme. Na bana basi. Na bana basi. Bisko ndenge yo satakaka trop na bana basi. Est-ce que yo moko se retrouvera peut-être na biloko yo satakaka na ba? Na sataka na basi ndeni. Na bien mingi daga so moi si mo donc so ma conscience yo moi si a okende na moi si peut-être donc bien. Oui, ça peut nous comprendre ba Congolais bela mutu parce qu'au fait ça dépend du dossier au Nazan net une minute je suis pour Peniel azan moi si non s'attaquer n'a été voilà je suis contre la brune par rapport au fait des dossiers yeli par rapport il y a des Cambouillés n'andenge yozo juger des Cambouana si on a jugé que Koto moi si m'tana tort
ben, j'attaque la femme. Si on a jugé que Mobile Moutane a tort, j'attaque l'homme. C'est comme ça, au fait. Je ne prends pas le parti pris parce que mon nom n'a moi aussi. Et puis, n'a quoi attaquer mes balités parce que moi aussi, j'ai un enfant garçon qui est déjà l'homme parce qu'elle a 26 ans. Et demain, ça sera aussi un homme responsable et marié avec des enfants à la maison. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas que tout en bas si, tout en mi balle. Et là, ça dépend. Ce qu'il faut comprendre la paix, bateau. Mouton sous ce qui est commis à Otalokaka, au fait, les gens nous jugent comment? Bateau sous bateau, on a côté positivité notée. Il y a des gens au Balinga Mama Congo, il y a Talaka Mabé à Mama Congo. Côté Bola Mama Congo, il y a Otanité. Il y a côté Mabé Wana. Ah, Mama Congo Wana. Alors, tu ne vas pas te justifier auprès de tout le monde. Et qu'il n'a qu'à des autres. Est-ce que Batou Balinga la communauté par rapport à Moussa? Justement, ce qui est bien, il ne faut pas trop être aimé. Moi, ce que j'ai remarqué, pour bien faire son travail, il ne faut pas trop être aimé dans la communauté congolaise. Dans la communauté congolaise, moins tu es aimé, cela veut dire que tu fais bien ton travail. Voilà. Donc, il faut comprendre bien tes places. Nabi, dans la communauté Nabiso, moins tu es aimé, ça veut dire que tu fais bien ton travail. Bateau au moins que bateau balinga mate, so landeli bien ça bateau basala misana bango bien. Bateau balinga ma mingi so landi bango ça bateau à terre. Voilà. Donc ça veut dire que je suis et so landi bien. La plupart des gens qui m'apprécient au Koutabango, c'est des femmes responsables, c'est des hommes responsables, c'est des gens qui réfléchissent. C'est eux qui m'apprécient parce qu'ils comprennent mes analyses. Ils comprennent ce que je dis et ils se retrouvent dans mes dires. Parce qu'au bateau, basa terre à terre, au bateau, moi, visitez moi, bande de l'école, na vie, il y a normal, et quand les gens comme ça ne m'apprécient pas, ça ne m'intéresse pas. Ça me porte guerre. Voilà. Tout ça qui est côté na yo. Si vous avez un microphone, on a biso. Tout fond na. Moi côté le PC, on peut grafter. On grafter. Voilà. Alors, conception moto ça là, tout le bela sur Bassi à Poto. Et bien les Bassi à Poto, le Marambo tout le monde a prévenu aussi que bah de comme sous netijania tout tika bisoka makambango Bassi à Poto. Pour na yo, moi si il faut se comporter ndenge ni pour na yo. Vraiment, la femme congolaise au Congo, pour la maîtriser, la base à Congo. Mais j'apprécie beaucoup la femme congolaise en Europe et la diaspora. Malgré ma critique, comme on dit, on ne peut pas mélanger parce que. Moi, c'est ma lame. Voilà, au fait, il n'y a pas de moi, ça ma lame, il n'y a pas de moi, ça ma bé. Ça dépend de la personne qui est avec toi, qui t'accompagne dans ton quotidien, en fait. C'est ça qui joue. Parce que, au cause, non, moi, ça ma lame. Aux an a critères, surtout, moi, ça c'est nango. Mais ceux qui m'ont balo à zo accompagner, et zo qui n'en a été, ceux qui sont comme moi, ça m'a bé, na mis sur mobile wana ou na mis sur bateau. Voilà. Donc, pour la moi, ça ma lame, moi, ça m'a bé, il n'y en a pas. Ils ont des parce que, imaginons par exemple, moi sur mobile, parce qu'on a ajouté au Koutani, moi je ne viens pas pour faire ton éducation. Éducation depuis mon pied. Pour te créer vie, tout ça, le parcours, tout aussi loin possible. Peut-être tu n'as loi, peut-être tu n'as qui m'obangé. Pourquoi je vais. Mais ceux qui ont eu une éducation quelque part, et éducation, éducation correspond à na part na yo mona nga mwasi mabe na part na nga pe na mona mobile mabe mais sauf que na yo nanga muta mabe azanete et ça juste que ba éducation na biso ba caractère na biso et ça compatible té c'est juste ça. Pourquoi ma les ovandate té mabe na pote fandate parce que intérêt ya libala té nga mude sina loba ngona émission ya confrère moko boy sina loba ke mabe la pote ya ba théâtre de chez nous parce que mabe la poto ça n'a rien à voir. Mutuna mutaza na intérêt ne pourquoi zolinga bala. Eza na mutu susu akute na mwasi mais mwasi wana mutema neza na ngona pas mwasi wana te. Mais atali ba bien au moins na koki ko apporter na moment où yaza na ngo besoin. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Parce que intérêt sur eza mutema, oui, batu baké musika, mais intérêt comme matériel et comme même sur intérêt ndaku, intérêt mukanda, intérêt makambo ebele, c'est ça qui fait que
bato balingana te alors que soto bito kota net na ba chrétien magana linga vraiment bango te olinga bango te ngama ba bible linga te melenga ka comme congolais lingi bible trop yonga pe linga nazo sa bango na bible au moins toko bandeti libala ya Adam na Ève il y avait pas d'intérêt Adam zena ndako te azena telantela na kati ya jardin et lambate versacité voiture te cheval te le côté adene na rien zo balkaneka na kati wana asa kutu même pas cabane pour bible la biso te que Adam zena ndako ngande la tanga bible ngona mona te yo mona exact voilà ce que tant bakute na Ève azena intérêt moko pa Adam te Adam pas un intérêt moko pa Ève te intérêt na bango zeka ke bazandenge moko pour tout autour na bango banyama na banyama bango ba se rendre compte que bango mi balé bazali na de makolo de maboko na mutu bazoko se comprendre et là c'est que balingana yango malgré lisumu na bango nde balia mbuma ba continuer ki malgré nzambe na bango apinise bango bakina bango na lisumu na bango parce qu'il y avait pas d'intérêt ya lelo siko so bato balingana ndenge na ita ya Adam na Ève bazwa moi exemple na ndenge na Bible pour na ba chrétien et ça la biso bien. C'est quoi ce qui est en train de l'émission? Soit bien on peut ça net basi à ma balle conseil basi baza au bazar na mi balle nda on peut ça on net conseil ni pour na ba garder pour na ba sauvegarder li ba na bon te net nga basi ma balle na peut ça conseil te na balle te on peut on conseil ndé non mais kasi yo zo mona ti babi muta monaka mona sta ko mona na ko vivre et ande moté nga na ko ko mono po basi ma balle bela poto ba hypocrite. Ce que yo peut c'est hypocrite conseil ndeni pour moi c'est libale cause about to vimbi c'est lisu mais même si soka bimé chez lunettes on a tout anaki yo peut c'est conseil ndeni moi c'est libale muso on a beaucoup tenu na magasin au sombeloko yo bimisi mbongo no posa no femme seule avec wifi et ça mbongo no musala yo beti tolo na mbongo nao ye pesa na mbongo na ye metanga kuteno azokosa papa bana kuta pesi na moi chweke na ko somba moi parfait na somba moi sac merci papa bana parce que ya kosi na ye au potele conseil ndeni et bele bazaba lokuta mais siko to kende boy siko yo bolingo eza na clarté bolingo siko to suka na makambo pona yo quand to kende ti bolingo eza ola monique na lokuta zo se retrouver à continuer ola monique zo se retrouver tatiki moi je pense que dans l'amour, hein, il faut vivre le temps présent, du jour au jour. Il ne faut pas faire des calculs. Le calcul, bah, ça, il a un go, d'être au conjugal. Moi, il est bas là, bah, tu m'ing balinga, azala mobile, ça va projet sur mobile. Moi, je pense que l'amour, il faut que même on ait une conjugaison. Moi, na conjugaison, tu as un baptême belé, tu as un futur, passé simple, passé composé, imparfait, plus que parfait, tu as un baptême. Si tu as un baptême, ça veut dire que l'homme peut changer. Dès to tiba la miki tina de to amukolo to changer bamsu ba changer pe lo poso bamsu ba mafuta otia ba ko mabachoko bamsu bazo yinda bamsu to mona tanga zo kola za muki akomi munene. C'est aussi le comportement que nous les êtres humains nous avons. C'est-à-dire que na kola la pe lo na la ne mère bien na tongo na muki na mère mabe na bambo li au moins réponse. Donc ça veut dire que na couple toutes ces choses là se jouent. Moi si vous savez bamba na silikate abetakate agangakate c'est comme kolamo mbala siliki et ba critère nangate nga ba critère nangeza ki mobala lobakate bwe a commencé à ba reproche parce que la personne change mais tant mutazo kola zo âge mutu pas zo changer. Il y en a qui changent en bien, il y en a qui changent en mal. Parce que tant yo ba responsabilité, bo signaler ba accord que bo fanda ensemble. C'est à vous de supporter. Maintenant pourquoi les gens aujourd'hui supportent pas? C'est ça. Il faut que Batouné va comprendre le mariage c'est pas facile. Pour mutu so bala ka po asa la fête amona kala sabaninga ke na bali nga papa za po neti bande kwa TikTok ba koma na moi ba slogan na bango papa zali papa za te anga zali. Voilà. Mais tant que na mabala, pour les meilleurs et pour les pires. Mais sauf que les gens aiment que le meilleur. Le pire, bah tu vas l'ingiter. Bah si nous sommes au alingé mobile bêta que 4 coups parce que mobile a jeune, la bonne santé. Mais azobo c'est que kola la kola mobile pas azo soit âge. Force peut azo diminuer bah énergie. D'autant bah ou t'es na 4 coups comme na 3 2 coups à se persouter. On a coup mobile en lembi. Basi mususu banga pe mibali ba bela te mibali comme maladie un mot bord et télématé OK le kabatanga oui c'est tout ça moi été
Est-ce que sexe peut jouer rôle penzana? Oh, peut pas congolais sexe joue pas mindele ndete. Pour mindele à ça la sexe n'a pas partie dans son corps. Mais congolais ça la sexe n'a partie mon coca. Papia c'est qui? Oui. Ah bon? Si mindele a na façon bela ça la sexe. Donc c'est que base peut makamwa côté na base base pe na makamwa neza. Mais so zo landa ba monde ba sala ka ba so ko continue na TikTok comme on a base belé ba fanda ka ba 1h 2h 4h du matin na ba live. So ba beta masolo ya makam na bango couple na mabala na bango. O mona ba lobela bango ka sexe. Sexe na mbongo. Ba kina na bango pa mususu te. Mais so ke kota mundele na moment ya sexe a peu d'importance na sexe. Mais na moment pe ya vie ya ko fanda na mesa ya ko solo ya ko tala ke bon tozaki biso mi balé l'autre comme na bana faut que luka pe à venir à bana ngo bana ba comme à l'université faut mettre l'argent de côté faut aller en vacances il faut faire ceci mundele bi ko kabola mais congolais te. Bon si ko pona yo na basi na mibali banani oyo vraiment baza ko torturer to ko nyoko la baninga les deux côtés. Ah bon? Si. Pas sûr. Si. Oko ke na côté mususu moni mobali mutama be, oke pe côté mususu kuti mwasi mutama be. Donc ya kas mutu na couple na. Yo siko sogi neti yo par exemple. Na makambo comme neti Jani Fay. Tu peux exemple pour Jani ne plus hein ministre parce que makambo yango wana. Ya yende mte triompher. Alors, soki Jani ale ana yo par exemple. Yo ngo peut se conseiller. N'habite son na libala ko bat ba kokolo ba o bat ba conseiller ki janité mamba bolingo ba conseiller te mamba bolingo za mutu ye mo azo vivre yebi réalité au vivre nga pe na zana ba problème na couple là na ba couple au piska na leka bah oui bisko leka na zeso rapi ba tika nga na ba défaut neni na ze biso yo na lobi te mama ngeza ka côté biso yo tiki mutu na défaut côté biso ba tiko na défaut donc ba to kuma ba tete ah nga pe na tika ba tika nga pe neti nga nzela nga ba tetela ba kokoleka te nga ba tetela ba tika nga na défaut nazo biso bolingo ezali na wana ngala mona ba mobala escroc lokola mutetela te heureusement moi bambala moko bazaki ba remontanga on a pesi bambala nyonso tout bagé moko kam tasanga bien mais bambala tuka dodo klo na bino remontade mbala pena sala ke non nakuta mtetea moi mabe nazo ebiso ba tetelo eza mobalo eza kaka ye na vie na yo abebisi ba métier nyonso tout abebisi o réputation siko fanda ka moi ba mbalo pena ba ka ko détruire ça dit il vient dans ta vie même pas dona na ndenge stabilité akutela kio alongo liang voilà après to kota motindo te mais c'est pour dire que tous appels na ba défaut côté msu ba chiko na défaut côté msu yo po chiki donc na libala ba conseiller te pour nga pena na bande kwa mibali baza pena mabala na bango des fois il y a des hauts et des bas oko conseiller mutu tika mais tant que lui il est amoureux il va pas laisser boyo bebana ndeti ndo na biso Jani bande ko belé na bayana baleki na baninga baloba na etika eyenga la brune mais ye na kuzo azongaki Yesu koyo azuli wa moi zonga soute pas le bango ke so na yo ke na bino il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça dans les trucs on a bena master obi se bité jo azoni okolao pour akole la pano mais pozo ba o lokolo mais lobi omona ka yepe ka mutwana yemo ka betaki di solo ay ko visiter na jonai skolo bani il faut bango ba mona makam na bango nga peto na zo ba décision mususu netinga mtu na batika nga na défaut mtetela na batebele bapekisanga ndi utso ba pekiso ndi ba tindo iza bongo ndi ba comme so ba comme ça elo wala ba tindo yo fulu bongo mona invité ka lo ba pekisa ki kambuma na kelia yo asimbuma ngweza ni sexy bah oui par respect à mon biba tchaka ka pomme ya na mo pomme te au milieu du jardin au milieu ngweza ni au milieu njoto chi ya bord. Oui, ça bon. Parce que bateau va comme Bible par respect, bateau ka pomme. Tout comme bako bateau oli tongue. Voilà. Voilà. Alors, miba de belé bazo souffrir awa. Yobi potone ezali. Miba de belé bazo souffrir na bandako. Et comme ga ke non azo kokali susute. On est basi balobaka. Azo kokali susute. Akoka souté jusqu'à tant que moi aussi il va lui on a un problème wana pour azaki bien pour azaki bon côté mais comme yo azokoka souté ce que yo conseil no groupe ça basi wana o ba ibsa o ba bimsa makambo na ba télévision amobali azokoka souté
akokoka te ni sexe kabo yango ka so oyike so mwasi aza trop sexe et que ozo koka souté faut bokabwa na bino pour abando tromper au cap bandano le bona pardon c'est très important soki mwasi aza trop sexe et ka moni ke yo mobali okoka souté yo mobali ke luka mwasi aza pas trop sexe pour ti bo fanda na ba ke ozono bambanda o matokita yango mibali pe tant tolingana du jour au jour faut koyeba basi obelo mo très important si donc ceux qui moi c'est trop sexe oui parce que la brunité il y a des femmes qui sont comme ça moi ceux que bobeti moi kumoko na butu bongbo lalo moi susu na moi mo ya bandiko simba symbole susu vela veut dire atondité basi na ba lokroso ya ka kwa na mesa basi on a fait baba on na mesa bozolia yo sisi kolia maye banda fanda ka likola mesa basi ba lokroso bongo il faut voyer baba on a ba restaurant on inviter moi si na restaurant on mona à 5 3 4 plats basi ba lia kebele il faut éviter. Oui. En tout cas, moi, monsieur, tout ça, l'effort, toi, nous allons par semaine. C'est long, gars. Basso Baza, il faut que faut découvrir moi aussi. Donc, ce moni, moi aussi, déjà, où est Lingi Bongo, et que yo ko souté Tikaï. Tika Malembe. So, le problème, c'est Tika. Parce que bon, monite que Gianni est mon zoto. Pour me battre les abons, misala poto. Mon même biso misala poto et les bisa biso. Mais sauf que biso toi na biso basi, au tandami na au système avec mon bali muta travailler. Pour continuer là no baso babate que on a la balu sakate biso basi to travailler à penzate. Ba to travailler ça ba jo. OK. Surtout to côté na toi travailler à bien. Attends tout le monde a danser sur quatre. Papa bon so ba danser ça va danser. Pourquoi ba président bango ba tia ba on a banda coûter. Pourquoi bazwa ba mibala ba ministre ba nini te ba danser zebelo mona ba onkaka ba échafauder aka biso ni to sangana kawa donc danger ezate mbetu ezara plus boulot ya Joe donc il faut comprendre ce que Joe a lembi parce que c'est les Joe qui travaillent oka moi so ngana balusaka ngana danger tete ezala nango buzoba Nadia, limbi sapa, nga zabi oka Nadia. Comment na ngwana? Na ngwa mama nga ko ka. Nga utu Nadia na sepela pour ko mona mama ko bungu sa prénom na. Et comment bungu sa prénom na nga ki. Donc ala mbi na Nadia, ala mbi Nadia. Yo posa ba master. Oui, j'ai des amis d'enfance. Tu as appelé pour toi ba master no velo master no blanc. Oui, j'ai des amis avec qui on a grandi, Mimi Nakala la petite Porsche. Oui. Ah bon? Oui. Bosola mon bien. Kitoko. Soit admettons de vendre bobo dossier c'est quoi Mimi nani Mimi na la petite Porsche. Mimi na la petite Porsche. Dossier Mimi na la petite Porsche et comme Elio na mabo. Vous ça les non bête. Obeto ba vérité. Oui. Oui. Où sont na bête yango na okata mutu na kati makolo. O kanga mingi. So landa ngami na ba live na ba bon na petit moi exemple moi na kati mutu na kati makolo na tiki kanzoto. Cela veut dire wa pena ba katimini que histoire mo pena entourage na nga mais moi na bimisa mutu na makolo ya te na kati bango identité. Yemo connaisseur yebi ke na zwa ki exemple na ye. Mais na ko beta dossier à moi maïté. Bon si ko tango zo ba dossier. Bon dans ce dossier là tu vois il y a ndeko Pichu. Il y a ndeko Pichu que le monde te ya Pichu na beta te. Pichu beta te. Mais là par exemple il y a des on a vu dossier à Bostra. Na panzi fort. Te pas nous sala bon. Il y a solo. Ah te sala. Oh la brune yenga na panza fort. Ah te ko sala. Ko sala bon. Te bi ke ba singmo bon voilà vous moi. Oh dossier papi gen na beta te. Non kata mutu te non kata mutu makolo to kata ka mutu na makolo nga na betaka mais na beta ngo proprement parce que ça ndenini eza ba dossier mususu il faut tout ça la différence hein bandeko bolanda eza na ba dossier mususu eloko efani na kati ya ndako na kuku tokenda koluka ngo te eza na mutu susu yemo kwa ekoluka yo apesi o dossier na ye yemo kwa se porter garant bike non mama kongo tanga no penza kombo na nga histoire ezabwe parce que nga so yo koluka ngo pesi nga histoire non kato mutu na makolo te parce que faut la sabattre eza histoire vraie. Donc c'est à dire que il faut appeler ça ba combo pour battre pour battre belé na ba réseau surtout ba histoire le couteau. On a histoire mon boy, on a ville boy, mais bata ville on a batika ko ka histoire moté. Donc on a penda fomi bimisa. Et puis ils ont avec précision. Na ko beta yango ndenge oyelinga. Après ils ont ba histoire mususu yango mo bimi na réseaux sociaux. Ba kolo nango ba mo ba boakeli biso na réseaux sociaux. Matière. Ali mutu na mutazui analyser na ndenge na ye. Mais histoire ezake eza
oh mutu mo alinga papi gente ayo kwa mama Congo oh tala kutu dossier bwebwe mais non beta te pourquoi on s'appelle des retour est-ce que vous avez des retour si nous avons retour retour à moi ce qu'on a retour mais je suis protégée parce que je suis dans les vrais parce que ba dossier nous surtout te na kala réseaux sociaux tout ça quoi na dossier so na moni ke ba ko traiter na ndenga famille na bango ou na ndenga ba ami na bino bo solo là pourquoi venir des trucs comme ça tout ça ka wala poto panzate to pour thérapie donc quelque part beaucoup mais pourquoi nesi moi l'état bon oui mais pas maman comment voyez bango bon mama Congo ka temta na réseaux sociaux après mutu na mtayebile batu mutafani saka li solo mutu so mona li solo oyo a préféré mama Congo de façon fan sa analyse derrière le bela batu ba comprendre li solo faut et les capable papi game et ça dépend mais ils ont ma solo msupe muta bengio au conseiller mutango te tiano na se kubimisango te pour mutu so azo peso li solo ye mo azana tort betinga mutu so ko penga li solo mais so natali li solo ngo ye mo ko ndem tuna ko pupola nesenga bité di solo monde ezabwe yoko to mutu do so na bina ya nango na ndenga logique na mo ade no côté loto kontenga kuna ko boma yo donc fandi sano kango to luka ke bongisa no kaka elikina to aka kapoto baby saté après ba retomber ça on est haï par beaucoup de gens quand on fait des choses comme ça beaucoup il y a des gens aussi qui ne comprennent pas ce que nous faisons mutu so mo na yo lobaki a ya comprendre b yo l'accès jaune ya comprendre rouge beaucoup t'es dans télé sur la métro maman Congo toi tu parles beaucoup hein maman Congo yo déjà na parce que natambola natambola on va pena yo lobenga bimabe au c'est non leki comment indeni pour comment cause ba dossier bon comment indeni parce que yo comment ba dossier c'est les gens ils appellent hein ouais les gens ils contactent après là moi c'est mon bien moi c'est mon très bien donc mais soka ziyoka aller na dossier le boza mutso mutu na ndeka lobia akati mutu akati makolo mais soka za nini en tout cas yebaki okotika na minyati ba minya wazala ni minya photo nini osa semblant boy te mati on habite batu suba oyebate poko makao minya se yebana batu suba lingango batu suba lingango amona ngo succès njo ane miniature même biso moto sala ba live boy to banga miniature Beti grâce à la kotika TikTok na monika côté mona na miniature na sota ngo mbangu na leki mama Congo yo oza moto lobelaka ba vérité oza moto yo oza ko sunga pe bato belé autant musu bazaki na moi libanda bazonga na moi kati normalement musana yango wana mais obi TikTok lelo ekoma na moi bobangi kotala TikTok na bana surtout quand ba congolaise n'habite bino batu bosa est-ce que vous rappelez moi tant mo bo internet na TikTok vous attendez moi tant mo bo te ko meka côté ya batu po ota TikTok na moi na gros momo ke bimi mbala mo n'habite er mo bo beta ba like mo côté pour la si au fait batu ba ke to zape na ba na parler TikTok les awana je dis merci beaucoup na bandeko et belé à YouTube au ba côté TikTok on dirait malgré bata TikTok babako bata YouTube boye ko sani na TikTok ba commander tiko privaser on dirait la plateforme na bango mais je pense que bata YouTube au ba TikTok et belé ba memi positivité ba memi ba analyse façon ko sala ba émission au na TikTok ezala été so tali mingi ba te belé au baza bato ba message na TikTok eza endroit ma finga par rapport à YouTube c'est vrai il y a des clashs un moto bête na babilo comme na niveau ya TikTok parce que TikTok na trop de laisser aller pourquoi YouTube est une plateforme trop difficile pour la mutakota pour na ko signifie que 1000 abonnés faut oko kemba pour 1000 abonnés wana oko za 1000 abonnés mais ça la live sikoyo batu batala ozwa moi quelque chose c'est moi difficile parce que TikTok oko ya leo na tongo na pourquoi oko kisino 10 000 abonnés 1000 abonnés, 5000 abonnés, donc et puis ça privilège na mututu à fongola live. Ce qui fait que mutuso a un problème, moi na calendrier zara au cause na problème na mutu nanzela beaucoup tel boswani. Batu ba comment na réseaux sociaux. Parce que TikTok et puis si ba facilité wana. C'est pour ça au moins na ba grossièreté na TikTok, au moins na ba buzoba parce que za bato bazoa ko lobela makamba ba vie na bango. Donc oya za na problème oyo a fongo nini, ozo comprendre émission ezolobani et puis ba benga ngo ba émission pour ces émissions té émission na neto fandi boeto sala yesu ko mona afongoli caméra na
bato boyeba te botala boye azofinga ndo rande songolo pakala mais biso to to akofandela ba sujet ne to fandela pe la brune yenga mais toujours pe na banalise, c'est-à-dire à travers l'histoire de Gianni et de la brune, les gens apprennent quand même de quelque chose. On vient pas seulement pour critiquer. À travers la critique na biso ezapi na message oyo ezolek. Parce que bato ba comprenate amona ka mafinga ah ba critiquer la brune mais na muto aza censé aza na cerveau azo comprendre là au-delà il y a ba critique là ce message ezanini et puis là ce ba couple na ba on a ba vie na ba on ezoke. Mais TikTok c'est très dangereux, il faut pas regarder tout le monde, il faut pas être abonné à tout le monde, il faut bien vraiment regarder que émission est-ce que je peux regarder ça avec les enfants ou na côté écouteur. Bon on a pas pourquoi écouteur parce que loko au côté na banate yo mo déjà mon colo faut on a déjà qu'ils appellent bien té. Voilà. Ça veut dire que ils ont la battu sur TikTok, ils ne méritent même pas d'être regardés, mais au côté bango na ba abonné et belé parce que bato baza bazoba ba pe na besoin bato bon. Obi ke zoba à côté l'information à 13h té. A préférer que ta la film mo be bato ba seka ou bato ba bunda. Mon a ba émission. Muta sensé, muta azana maturité Orlando Papi Gen. Mais muto abi ke émission Papi Gen et banditi sou ko comprendre té. Magozo balinga la simple. A comprendre té. OK, ta sika ma fingeza. Donc ça dit que makambo mamakonga lobaga lortana on nzela teza pena ba pesa ko pena matière et puis okenda pena na ba preuve faux ba preuve tenga so preuve ce qui preuve c'était dans ba makamnoté leti de la bi que semaine prochaine dimanche to bandi bostra non yana ba audio non ya ba preuve nyon so te ba ba église ba tika bango te ba pemisa bango. Ah bon? Oui. C'est quoi bossa ça sonné vraiment? Ba escroquer mutu na Suisse. Te pardon ngai to kota to. OK, on a dimanche. Te ba preuve ça, ba transfert, ba audio, nande mutu pe na Paris, wena bwe. N'est-ce qu'on a besoin d'un couple pastoral te. Baza bato ba lire mbongo na komba nzambe. Na lo bien. Mama ko pe o invité pe biso na ndako pe boye. Lambi pe yo lamba bien. Na lamba ka. Nita fana ya bwe, lo na salité. Na lambi te, na lambi. Ba bien on est 3 pièces. Ah fait la filmer na lambi te, na lambi mbinzo makutu kutu mbisa ukauka na mwamba. Mon fils il kiffe ça na lambi et na saisonné pe Thompson na kanyo na baki matungu likolo so after na zo na zo so na lamba suka wasubo tunika neti Giselle Kosi masa nanga moni faut inviter biso te bien peine na bi que madame lamba bien parce que yo mona tana invité yo moni appréciation yo apprécier bilo nanga et ça na ngari boa outé pour yo zala mutu oyo alekinga na olamba te mais tant que ndeko na ngai te tant que ndeko kolia na yo moi bilo bato bobala pona yo ata moi sune bolamba te bilo kwa bilo kwana eleki ya bato nyonso te menga bila moi sanga bolamba kasi on a lobi siko ata yo le bilo konanga ezala bien za bien te omona moka te ato bisanga ke ebongi mais madame no eleki kaka te poye côté wala bila ye côté neti nga pela la mi makutu omona ki osepela kiti na moi que déjà ça va kasi tu as fait que na émission ah non j'ai beaucoup aimé ta femme voilà très gentille très elle sait communiquer au fait. Voilà. Alors Mama Congo bato balanda biso la communauté. Ndeko za komona communauté congolaise lelo yo. Pona yo zo mona que toza ko avancer, toza ko reculer. Te congolais avancer atteint. Bato ba avancer za bato mboka ya avansaka. Omwende bato wana bakosa baba ke mboka kufa. Elo kwa baboma pe biso. Normalement tant muta lobby, muto aza censé comporter un plus na changement ya mboka. Ayekoloba ke mboko ekufa kala ça veut dire mutu wana mode asa bomi bino bato ba na ba comprendre mutango chilombo tant un président de la République prend la parole pour dire que mboko ese kufa kala mais lui il a accepté de devenir président na mboko ekufa ça veut dire que ça boma biso mentalement ça veut dire que pour base des amabe au moins que même congolais tango bima libanda mboka ok le komiluka congolais c'est quelqu'un qui est courageux qui travaille. Mais le problème c'est que le travail n'aboutit pas. Parce que base na biso déjà sika to wuta eza mabe. Yango même sika tozo kende tozo koka ko sa sortir te. Parce que tala net exemple ba chinois. Chinois na mboka na bango déjà
baza bato déjà baluka déjà bauta na C bakoma puissance lelo c'est-à-dire na mboka na bango déjà bazo se construire bazo luka yango tant ba ke na bamboka mususu même ceux qui baye na 1 euro na poche et si ka chinois zo s'établir mais si ka na au sentir que chinois za parce que bauti nango deux depuis mboka na bango de bo moi na bo jeunesse na bango ba tia bango déjà yango na mutu biso ba balesa congolais kaka elamba mutuka ambiance donc congolais ta simbelo mbongo ebele elo kalboso elamba yami balé mutuka yami cette ambiance donc on n'évolue pas, on change pas. Alors, ok, pour aussi ça n'a biso, vraiment tous a na plaisir et belé, ma cambresa et belé photo tout na yo mais tu vas yamba yo. Vraiment après ça biso moi accordé biso parce que tu vas yamba yo pour tout le monde me tourner belé. Alors, maman zo zonga kaka, maman wana zo zonga kaka. Et zongi susu ke maintenant on va passer ça yo ba sujet. Pour nous ba dobaga. Papa au sala que mission wana au ça ino bien. Mais il fallait quand même bien les concernés. Est-ce qu'il arrive à payer qui m'ont tapé sur les sommes par exemple il y a X mots au bien dans la musique. Est-ce qu'il arrive à payer bien pour non. Après ça dépend. Ndeti na kopé cet exemple na zoa dossier à papa mo Jean à Nantes. Après singa dossier à lobi moi sinaye ake vacances na kini atiki bana baotanga akena ye na kin kuna comme ça là ba akomi ko kanga ba photo na batama boke au ça l'ambiance pendant que bana ba otang. Moi-même j'ai trouvé ça bizarre, c'est quel genre de mère qui peut voyager pendant que les enfants sont à l'école. Peut-être c'était un truc important et comment koko tika bana sans surveillance. Na tuna bongo yo papa. Ote nga tozala te. Gabi ben qui garde les enfants? Oh camarade. Oh pour monter que les vacances na kin atika pas camarade, c'est que vraiment c'est une urgence. Possibilité zopé sanga numéro ya maman na kini na mekano koto na po pesi donc tant apesi nga numéro na soyi na maman na madame il s'avérait que oh papa lobaki eza bongote habite bana bazana maman na ye abengisa maman ne na poto bana bazana maman alasinga écart ya bana ndenga bota pendant un moment elle était seule a hôtel de na divorce avant kutana papa oyo étant bakutani bakabwani moi ba lourdeur wana esenga ki azwa mon pépé donc moninga soko azwa ke bala et tombé que nga proposé ben viens na fête nanga tout ça et tout d'où atike moi bana pour une semaine ou 2 semaines na maman na bango c'est comme moi je voyage atiki moi na maman nanga atiki bana libanda te ma maman elle est capable de prendre soin de truc non tika ba numéro au cas où s'il y a un problème là on peut me joindre parce que tant na mesure moi si live échanger et kene ndenge papa wana Jean linga kité papa na finga na fois yenge kana za côté na ye donc na lobaka oya lobeke baba sudoli bana donc a popola ga papa la tomber bana mais ils appellent ba sujet mususu les sujet baba tout ça pesinga na besoin benga bata boss traiter no popola mbala moko maintenant ba on tuboye ba sona lobi vérité sona kosi. Il y a des sujets comme ça, oyo, yo ken a dossier na muto a pesio, après partie adverse, ça va monique ah, muto a pesi mama kongo likambo a kosi, ou ba kwa koluka papi gain, ba ça les droits de réponse na bango pa na yo, ou ba mo pe ba contacter nga, ba bité mama kongo likambo eza lokuta tala botabwe, c'est comme ça ça se passe. Voilà, tokomi na biso presque na suka poto silisa, mama kongo siko pona yo dossier oyo makambo ile keke neti pona ba comédien pona yo no soni tirer na kati wana ba mususu ba miyibi en tout cas image boso na bando mona kana musika na ndenga Congo moni ba comédien na za na respect na bango na comédie na époque ba maman Mabele ba maman Bomengo jusqu'aujourd'hui je regarde ngaso na ta ba boke na biso na zonga kala kusalongo ata kala je kiffe ça na époque ba balé tout ça vraiment au moins na image eza bien te mais je regarde merci vraiment na bandeko ba boke na biso ma boke wana na ndenga YouTube parce que na ndenge ya ba nzonzinga na ba nzonzinga na époque ya ba Major Bisadidi na PCMBO TV na nga Major Bisadidi Sikaza. Au début, il y avait quand même moins de respect, au sentier moins de critères, c'était nul. Mais au fur et à mesure, c'est comme si ma boké et comme il s'est dégradé, na bango moko, na ba comportement, na ba façon de bango jouer.
na ba comportement na bango ndo ya maboke, c'est comme si c'est n'importe qui peut faire le théâtre aujourd'hui. Alors que pas Mindele, c'est pas n'importe qui peut faire le théâtre. C'est vraiment toute une école, ça s'apprend. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça, n'a que ça théâtre sans apprendre, le caméra, tourner. Je n'ai pas aimé leur comportement na matanga Djani. Na mona bango na kini bato ba critiquer bango na ba comportement na bango, mais moi j'ai vécu ça maintenant na oya Djani ande kwa kufina poto. Basalini. Déjà attitude na bango balobi que soit disant batamaboke bazana na ba façon kolela. Moi je sais que kolela za na façon te. Quand quelqu'un meurt, peu importe. Attention qu'on peut faire les crocos à 100 ans. Du fait que bika ko mone souté rolela kana mawa parce que c'est parce que ça la kama. Na mon bango na ba attitude à ma bé misusu miyibi, misusu ba kepo na mbongo, surtout net ici à tout la grande abibi pena muyibi. Ya solo. Ya kama tout teto za boy kama vie ezate. Abibi si pena comportement ya muivi. Mais ya mi makamyo so ngisa ça. Té makam. Kasi pas lié approuver le contraire. Approuver le contraire, il a approuvé Bongo, Neza, oh, bango batanga na réseaux sociaux. Oh, batanga 10 000. Yo moni 10 000 comme ikuna. Non, mais. Donc, association, association, ça, bango moko, balé qui na restaurant Matiti, balé na restaurant ya Galaxy Mambo, balé ba 800 euros ya ba facture kuna ya kimuyibi. Si on me remet 10 000 euros, moi je te remets une somme. Pour un but bien précis. Il faut seulement remettre yo et comment. Au coup, comme on a l'ongolais 10 euros na transport, na l'ongolais te ba remettre bino 10 000 euros pour na ba matanga ya Djani. Bon équipe on a nyoso rensi pena mutumo bakaboli. Te bakaboli. Ah bon? Na ba patron na bango maboke, na ba to balata ba robe, na ba luzolo, ba mutu ba na kati. Comportement mabe na loko soit kolia. Vous savez, quand quelqu'un est éprouvé, et elle m'a comme ça, c'est comme il soit battu, même Kolia. Taka baké na Congo, bien bobi bolike la boké la matanga non mais matanga c'est là ni c'est là. Té tant bon ba ça vidéo à Kolia na restaurant na hôtel wana, man ku ba ponji matanga té. Oui. Té ba ça di ba vidéo bela Kolia, bon ba linga Kolia. Oui, bah c'est ba vidéo belé. Avant ba kunda Djani ba c'est na vidéo mon bébé ba croissant ba omelette comme si na ba omelette na kine ya dix. Mais na poto awa na kine koute ya so l'exité. Moi na face le pain na bino be maman moi salaka pâte hein. Pâte na omelette na maki. Donc maki ko ba ngolo ko na kine mais bango ba ke Kolia même toi ba c'est na poto na ba tenue à part à pomme tu na monaki il était correctement na matanga moi noir na ya chemise. Net homme soit la tabarobe wana Belgique. Bras cassés. Ouais, tabarobe d'abord c'est toujours comme on est. Garçon, ouais, après ça ba tout comme ba pour ça comme ba pédé. Oui, garçon mon na maboke. Après ça ba garçon à Congo pour ça comme ba pédula. Bras cassés na matanga. Na cuir. Est-ce que cuir exact tenir à la matanga? Na habité moteur mutakufaki ou na même Johnny a l'idée que un motard. Donc ça dit en gros, OCP le comportement. Afficher comportement mabé. Après ils sont pas obligés de m'apprécier. Moi je dis ce que j'ai à dire et te belé partager linganga te ka mama konga exagère. Mais les gens qui m'apprécient que non comportement mabé. Les petits garçons on appelle ça poso comme ba pédula. T-shirt à bras cassés, na gilet ya cuir ya bras cassés. Te mettons on va dire muta poto. On va déjà batuku ta kin ba comment soigner moi accoutrement na matanga. Mettons yo za muta poto oye soit disant. Na matanga. Oui. Attends ton mot et to boité. Mais il y a des tenues. Franchement na condamne de minute il fait quasiment chaud. Vous savez, on est bango bazar soit disant bastar ya mboka na biso. Bazana moi par exemple on peut sabato que toza na matanga on rigole pas. Donc c'est yo surveiller que le moment. Na zo sur ba détail. Le mot échapper ngatena na crosso la banque. Na ba gag ya koseka. Mais Michael Jackson a kufa azaki grand star na ndenga musique. Mais mon est quand même cher à qui ko rendre hommage. Aimbe quand même zemba mawa. Na présentation na koyemba et c'est là qui mawa. Parce que bino comment ça se fait que ata boza bata théâtre so mutu na kufi bosa la bagag ya ba sanité ya ko seka mais mutu akufi
beaucoup ici matanga c'est quand c'est parce que boa bata maboke. Moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Voilà, Mama Congo. Mais tu ne le bambon mususu. Neti si à tout là. Nani mutu apesa qui est droit ya ko kabola banana ba somme. Mais basé bon on sonne les etc. Mais bino ba sangisi mbongo ya matanga. Ba remettre bino na ba combo pour mbongo matanga les analystes non. Ngape na comprendre bango te pourquoi a pas choisi matata. Ba tumsu ba tia ki ba combo bimité. Donc mutu important kaka choisir. Non mais obi que tant maman Denise a eu ko lobaki no yenda récupérer ma cambo. Bo batu ba tia avant. Ongo ba pas choisi na Denise. Na Denise batu msusu ba tia ba combo ezate na liste. Te bazana bango. Te me batanga pe ba combo ti. Pourquoi batangi bango te? Oh bongo ezake important batanga choisi na Denise. Non mais chose misaki zomi. Ah, donc ça dit comme il y a bimisi et belé yango batangi combo. Bango ba dédicacé ba fouli choisi ba fouli Denise. Bongo bato ba 10 €, ba 20 €, ba 5 €, ba fouli bango te poani. Batanga raté. Bon, merci Ndeko Kingani. Merci papa na biso Chris Moulenda, presse de Drancy. Merci maman na biso Irene Kiwa Kochi Benge. Botangi ba kombo te, botangi ba kombo. Nani kutu to mona kutu awa, journal Le Parisien kangi muyibi a détaillé. Ba détaillé toujours. Les Parisiens quand pasteur mo muyibi a détaillé bloko bakanga eti. O mona ngote. Na mona te, na mona. Ah, so mona te bato atanga les Parisiens ba mona. Siko bino bato ba na matanga. Yo no ke na matanga te bato ba sai cotisation ba pesi bino liste. Botangi merci, bo remercier bato ba cotisaki. Bo siko famille Jani bo remercier bato ndeni. So baza bon. Je crois peut-être ouais ça longtemps bon. Bon tout ngana ozelaka ba remercier bato ba 10 €, bato ba 5 € en dehors ya choisi na maman Denise. Siko ngana otuna. Ko kabola bana ba 500 idée ya nani? Mais bazaki be bon so bazaki ona. Pourquoi ba remettre ka mbongo? Donc ya lokwa bo pesi bato mbongo bo dicter bango lisusu likambo sa na mbongo wana. Non. Ils avaient pas le droit de dicter la famille qu'est-ce qu'ils devaient faire avec cet argent-là. Eux pour nanga bo remettre bato mbongo na liste ya bato yo basungi bango. Bango bazu mbongo, bango basali réunion na bango ya famille. Na bana na bango, na basi na bango na ba makangu nyonso ya jena tika na Congo baza na bana maboko. Mais bino bokomi oh mwana boy ayaka zo 500 mwana boy yaka mais vous êtes qui si tout la zanani na famille wana OK na mbongo yimto komi ko diriger bango siko turo susu na moni salaire a Jani bimi oh la brune yako zo part obi eza luvunu bon basi ba neti la brune a lesu mbongo a salaire pour mbongo la brune ozwa mais ba oli ngona ange de la mort mazana banati ana shota te metata na oliati garçon a bomi Jani na mutu na estomac. Non, mais ça peut qu'on a bana. C'est quoi tout ça sonde. Mais avec nous surtout Jani nani la buna ba Jani te ma susute. Akome cowboy fatigué so salaire wutuwa. Tesko yo mutu abaki cowboy fatigué bon makaso akene na musala po 1700 bima. E wutuwa. E mutu bongo pesi sous bo benge so azwa 500 na salaire wana. Totala bana. Bana ngo ba mosu botuni bango nde na ebeli Victoriana nde to monele boy so botuni on remet cet argent à votre maman pour vous. Elle va dire non, donnez à ma grand-mère au pays, ne donnez pas à ma maman, sinon le monsieur là qui mangeait nos goûters il va encore pas puis que garçon na zolé ba goûter bana. Oh Joanna, oh yo kamote bien tout ça na kati kuna tuna kinali si azolé goûter bana fort ba kinder so Jani na kinder et où mais la tête. Voilà, comprenez, c'est Mama Congo. Yaza na franc parler, biso linga bataboy. Mama Congo tout aussi ça na biso. Obisi bato ba ndabso to le la vie obisi ba moni. Ben Mama Congo na to le la vie, na pas papi gay na PCB merci na ndera mbinga, j'espère que monsieur c'est PCBino bato bo CP na passage na émission bo komeka papi gay ba ope bo CP na ngato bo linga ngate. Bo supporter ka komona no obiso mutalinga kote ma otala opesa kanda muwa usala bolia fufu pardon e matsa mafuta no obi otala ngala kota TikTok no kaze sko bato baka Mama Congo émission tous les jours après maraté mais ba otala nga peka tous les jours parce qu'on a mis ça na peuple ya ndenge nini on a
Laura Sokoko te akele la maman Laura Sokoko yo obi que la comprendre te obeba ina mutu bokele la maman na c'est bien quand même côté tu éviter s'auto féliciter ou s'auto balé c'est bon ça bien akede na ndenga bien ou parce que ndenga kekuna na Jean Robert azongi côté ya Bokechu atiki Jean Robert azongi moi bon pour la matanga azongi ya toro babo après azonga sous porte-parole pas Jean Robert ou atikali côté Jean Robert nena Kofi Kofi ça monsieur Jean Robert anga bata na communauté on appelle na Jean Robert yo qui va le boire qui va Kofi la ko la Jean Robert au moins Jean Robert au baga ko la Versailles tribunal yemo kutu mtasa ya mine na banga Versailles te bagé côté 3 fois toilette abanga te bonga na banga on peut s'amoder aussi ça bambote bele na bande ko nyoso bolandi ba gros bisous na papa nanga Chris Moulenda le prince de Drancy Chris Moulenda babisco papa adoptif nanga Dr Jafar ba produit a toza papa Jafar toza ya Dr Jafar et solo oui ils appellent Jafar oui Dr Jafar ko yepena mta créer ba produit te ba komo kotanga na ebité maman Nicole Malonga te na ebité bon emsus ko ba kabona mutu na mtazwa par mais ngasko na ebina o ya Dr Jafar bon je ba tenga ka salite za maman Nicole bon mutu na mutu so ke kotoyo ya kotoyo so ke ya kote kuda ngasko na feta sko mi balé sko mutu na ba produit na e kombo kaka yango wana kote kuna kombo mais peut-être na ba produit na e Dr Jafar la pese papa la ngasko adoptif bakabela ngai na zue penza bien kuna pena donc sponsor ya ramasser c'est pas volé babi mobala maman Georgine seul exotique na Sévran Bodot bateau bofanda bakota ba vite peinte ba vert galant tout ça et tout ba blanc menil au nez sous bois seul exotique na gare à Sévran Bodot il y a Dr Jafar donc ça la batuna quand même on a batuna belle moi neti couple na Dr Jafar na maman Georgine si ba adopter nga bazu mwana bonga ki mukolo ko ba okeni passe ya 9 mois te ba okena bango passe ya 9 mois te kuna penda na tokos kuna na bezo ba sponsor mususu te voilà na suki na bango to c'est na biso bambote na bambote na ngango na bambote bele na lele mbongo voilà c'est Mama Congo je crois que Torbandozo Mama Congo o ezalaki émission ezalaki pona ye mais après na ba semaine so waza na taba ndo lekela biso boye faut tout ça la analyse pour makambo eza moi ebele ba sujet musu dans de débattre à ton de solanga awa avant go ezaka jusqu'à moi avant go mais en tout cas boye ba que ton de Mama Congo merci na bino nyos bandeko bolandi biso merci de partager aussi l'émission so ozana abonné na biso te en tout cas abonne-toi c'est gratuit d'ici là portez-vous bien et restez connectés sur tout le Belavie officiel Zenith Roya biso à Washington Wumela talaka kayo to bosali week-end prochain dans un Adidas Arena il y a les 20 yanga perati pour la moni pour la baie mututo la Adidas obi ke faire fa futa bate bele mbongo bate bele na mindele bosa ele ba publicité dans la ka ba Adidas na ba Adidas donc so latika mbamo ko surtout lobi na leka ki wana kwena ngati lobi na zayo na la chapelle dans les 20 penza week-end ote okuna Mama Congo na Adidas Arena ba gola boya ba biso bien taka to futi ba billet nous avons couple Belgique copine ngana mbane ba autant direct à Belgique donc utansko na Adidas Arena coach Bengue Irene Kiwa bureau yé pas ozala coach Bengue Irene Kiwa yé pas ozala deuxième fois na yoka deuxième fois donc faut moi m'tazi delibanga c'est que benda ton cos buta parler net masala pichu monja toujours voilà allez partagez cette émission Tolo Belavie à bientôt Mère Chantal grâce à Fokana Paris TMP Info Automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Felipe Omengoé na Iyo Prince Munga Yoka Awa Tomesene Kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema ye baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya misto nakoka te
bomwane lekio mekana no mekola mama chéri na butu na lotio lokute lekio chéri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomande tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso na koka te bomwane leki o mekana no mekola mama chéri na butu na loti yo lokute leki o chéri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Firesse na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzomo, Simon Combs Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lébiro, na motema la kole la sala ozonga vraiment la limité, palana la lébiro, na motema la kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama. Jean-Pierre Mokutu Naki vraiment nandimi te palanga la leliro na motema na kolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lolite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga denge uta na lula yo na koma seko reve ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su bolingo no eleki tiamato olo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai nakosuka wapi lolenge komio memela ngai DJ Kisalou son Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezose Nye Manda mandalala Asko zoye bandenga nazo souffrir Nakamokolala oyo nazo sentir Molingo ya tindinga pena conclure Na mipesa na losambo Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Diana Sumbu nazo banga nanga déception
soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazoyeba ndenge nazosufri ntango kolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga soki moye ezali osalata wana moyibo banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolango ya supe yana tango toka mwanaki Liloba na nga talo ngana elingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba